grand merci na bato tout la biso, un grand merci na baboni na biso et un grand merci à maman Mami Wanja, la première dame. Hein, donc maman Mami, merci pour la confiance. Merci na bato tout bato sa biso confiance yota na biso. Vraiment oyo abeti libaku lelo na MJ Télévision pour la première fois. Pour hésiter pour s'abonner, pour partager et pour ça vraiment biso. Très cher ami, vous voyez que toza na sango ya mawa. Donc vraiment, il touché côté artiste, nous avons Maman Bolingo, jusqu'à là, programme limité. Donc, bazo s'organiser toujours, programme limité. Et puis, nous avons un artiste, bon, lui c'est un artiste, il a travaillé avec des artistes au nom de Mbonzo Centreville. Mbonzo Centreville va te payer, bazo lilaï, bana poto, bazo lilaï, bana Kinshasa, bazo lilaï. Vraiment, artiste en particulier, bazo lilaï. Vraiment, et ça dit pas si Mbonzo. Vraiment, tu éviter circonstances à Koufaki, tu as bonne santé, brusquement, ça m'a dit ouais, comme Liban à Kisasa. Un grand merci, Nabato Talabiso, surtout Debs Missing, donc depuis quelque part au Talabiso. Vraiment, aujourd'hui, je reçois un ami proche, un frère de Mbonzo Centreville. C'est avec lui qu'on va partager, c'est avec lui Toroyeba, Mbonzo Salakinani, Mbonzo Salani, Mbonzo Vi, Mbonzo Tinani, donc lui c'est Seda, vraiment c'est un proche, c'est une famille pour Mbonzo Centreville, Seda, ensemble avec lui, au Megakoso, on a expliqué lui, vraiment, c'est scotché, c'est monté du début à la fin, un peu au cas Seda. Bonne santé, ça va très bien. On va passer en faire une petite habitude. On a un bon truc. On va venir grand frère. D'abord, merci. On a quitté Banana depuis. On a souvent, on connaît ça, on va ça, on ici là avec la balle. Nous avons la balle, ça là, et puis, via musique, après tu as des paroles, à travailler dans l'orchestre. Oh oui, donc, c'est-à-dire que basala baonde basala lelo orchestre oya ibaton donc moment wana basi révolta qui tombe bakina yangola mais qu'est-ce qui a lelo nini c'est pas ça pour lelo basi révolté batikala na lwanda wana nde batikala ki wana ki ba créer orchestre si lelo li selon pays baraté est-ce que ezali likamba mongo to ezali likamba ou ça qui lelo bakabwana na ce orchestre ataki ngala ndemali na balobi wana vie ataki petit frère mais dans le monde de la musique en tout cas là comme ça quoi nde bwando ozala na ye nde bwando ozala na ye nde ezalaki ye wana batémoignage na ye oyebi quand même histoire mpo baotala biso bana besoin bayeba vraie cause ya liwa na ye bayeba mpe vraie cause ya liwa na ye
Fabrice, baza ensemble bakima bazakikadada batabouche la père baza ensemble nde bakendaki yango la seon makambo vi etina wana explike nakompane explike yo makambo nakokoka suti kozala lelo ya Fabrice po alobana après c'était moment ayosala nini kua nti na bango tabouche le père adada Simba parmi na deuxième de Simba voilà, maintenant chanson cercueil na biki bato ebele bayebi nzembo wana cercueil oyo ya Mbonzo centre-ville atika signa donc entre ntango basalaki collaboration ensemble na bavibrator na baadada et puis Taboche le père Taboche na Mbonda ça vraiment donc mais aujourd'hui balidère wana nyonso wana lelo est-ce que est-ce que bazokoa Stéphane en tout cas vraiment on a beaucoup ça bonjour azam tambo mais ce que tu les pages on a mais jusqu'à là tu vas appeler la bateau donc là il est présent azali à chaque moment soyez à tirer l'enveloppe pour la recevoir voilà maintenant jusqu'à là on a trouvé un petit savon bakindi babi na téléphone envoyé à la idée bataki na bango ils vont permettre de déballer Mbonzo azalaki bien journal azalaki bien malamo crise akokufa oyebisa biso Mbonzo abandi kobela kala souvent ayaka na terrasse chaque mois abikisaka ntanga na question oza na mapala te baconcert chaque mois ayaka achakaka téléphone batalizaka bo managi samedi abengi non sida bamasa yango bakotimiki babinga asa prome eza te temanga na terrasse moto akotikala te aotala match moza awa me nana bamasa bamasa azwi mpe na pokwa alala donc komi na palin ayusi petite sere na ye nayoka bifuma mingi tilanga bandinatere wana na ntongo elamuka sere ezalaki samedi soki dimanche na ntongo basere bakei batikali na mia naobenganga na ntongo ya dimanche oyo akomishi ya kofa obenganga sida na staff kuna courant eza ozali courant eza nango saba aire moko nasali na obima wana wana ezalaki ba 9 heures après 11 heures masa biso ezalaka aye oya ayepa nango nde banda jwa tokitanga te me naucobavie kuna mpe ayebisinga ayoka fuma so amelima azosanza akuna yango nini yango nosolola ba 11 heures apres telefone bafu komana boye nasantika naosanza tro yaka otika nga na hôpital cikonde aye wana ntango akomi ya vivie akomi na hôpital vie aotambola eza teke bamemi vie vie aotambola babeta mpe bamasolo babeta mpe bamasolo bakomi na hôpital timoma boye nini vie alinga tro koanime tro abano anime wana vraiment nanga bien aocomprendre te naosanza poso na meli mai naosanza donc mpe akomi biso nde question no kosomba kisi peut-être tokalme bamalaise wana kosanza bape toke wana tozongi mpe palek meme wana tozongi mpe totiki tofanda biso wana nde tofanda na batera tosolola mwana mai nanga mafungi baosalima nzaka namoni apela vie awa
obi abenga aona koma na lubango ntango okomi kuna okende zonza so na hôpital siba ozonga ake na hôpital wana ta bakomi na hôpital onganga moni moto boyaki na ye me ka na ye ezochange sosoki nasala bino transfert okende na hôpital ya monene mponga na tikalaki nakendaki aya atema moto akotikela aza te mokoma na nini hôpital oyo bama nyonso osala wana mwasa bakoluka moto omema ye na hôpital ya bamoto ezalazala awa eza te bamoto ezali yolukaka moto mosusu osali obema vi donc na bamanevre wana tu osalana me motu déjà état de échange ntango masa ye azwi moto oyo nde akokende nakizoka vi esaka à partir nzela akomi koto mokadi déjà azali déjà akofa ntango akomi sikoyo na hôpital ye bato bakosa oui déjà na mais il y a d'autres personnes balobaki mbela bato mosusu balobi te eza poison tout ça là bino selon nos familles selon baproche eloko nini jusqu'à là ya poison te oyo abandi ya kosanzasanza ataki biso bato afandaki na bango bango te elongi ekomi juste azalaki na banani beti mpe lisolo te bato azalaki na bango jour yango ayebisaka aa na bato yango bauta bamingi afandaki na bango donc toyebi donc ozwi mpe te boluka bobenga mpe baproche wana boyeba si réellement na telefone na ye abengaki banani azalaki na banani boluki mpe te boyeba tema telefone ate ezalaki na code moye oyeba lisusu obeta code aye kobimisaka banikolo na dere na ve yango moyebisaka biso parce que azalaki na banani. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, polémique, il y a une chose qui s'est passée sur Internet, ça peut voir d'ailleurs, puis il y a son âme, ça qui donc vraiment, on est malakimia. Mais famille naïve artiste, tout le monde, au même moment, PJB, piano, ça qui est prouvé. Donc, on a vu les artistes tels que Kofi Olomide, Obsti, est-ce que vous suivez appel pour assistance à Kofi Olomide? Kaka grand frère mozo benga na ye ya biso tata azalaki na baconseil na na baadolphe tomoni aposte te mais Kofi Olomide aposte Kofi abengaki te mais tomonaki apostaki maintenant na compte ya Maestro Fabregas toyebi te moto déjà kusu tomoni mpe aposte te tomoni aposte plus matanga ya mwana jile konzo oyo bazalaki bafrère batravaille mpe ensemble malgré ici badivergence tomoni aposte te bino famille seminene en tout cas esali biso mpena malamu omozo batravaille trop ya maestro keke soit balobaka oyo azala na moluna te keke soit bakanki eza na eza misikali eko batina mitu ya liwati aza moto nayebi te esosanga oyo ekomeli paske ozo aza moto okiti eza sango epanza mpena mona tie poto angola tusa bazonga oyebi te na aza moto c'est-à-dire que le Maestro Fabregas a moyen n'a été. Nous l'inviter, est-ce que vous contactez le Maestro Fabregas? Comme sur dans le Maestro. Mais oui, donc, oui, ça les choses, ils ont Facebook, la réseau social, on peut partager ça. Pour tout le monde, il faut faire poster, mais Maestro Fabregas a posté, tout le monde, Aldov a posté, à part Rator, tout le monde a posté, n'a pas fait le non, la cause, nalandaki image kwa mamili na nango apesi mikongelance na famille ça c'est tolinga koyeba
est-ce que bandeko na ye to ancien collaborateur na ye est-ce que baoya kolela ye mpo déjà mowe nde otolobaki mowe aza na monuna te Maestro Fabregas oyo asi appel nini na Maestro Fabregas place oyo mpena ye azwaki mpena espace na ye ya kozala azalaki libre donc akomi mpe tant que leader bani tout ça là okuna travailler ezalaki quand même beaucoup na ye pas kofolomide tout ça là baplace azalaki mais chez Maestro Fabregas déjà akemaki epuis na nde bakomona déjà alekaki mais invité nini message na Maestro Fabregas aza akandisa mboka na biso bozo aidi trop ya solo aidi nani aidi non même ayembaka te physique ezaka koyemba te moralement physiquement abaide na nini moto aida Maestro na ye apanza basango na ye tout ça aidaka ye na média tout ça asalaka soki abandi okanisela mozo mabe bango nde bakabona bato basala na bango mozo asuki wana esilikambo yango yocobago mais tomoni mpe acteur piana kosatake na Fabregas yango mosusu alimente mpe bamoto wana baranking wana estce na minso bakoluka teke baboma moto basolola balela ndeko na bango na kimia eza mamanisi po toza baêtre vivant me moto asatika biso tokozala ti tozala monina lisusu towela tokenda ndimo na biso aservi biso na bamonii ozo aza moto amokete na monio ongo aservi asakrifie nzoto na ye mpona baokesengeli na moni balongola makambo na bino ya bakonfi balongola bayebaki mozo ata na mayele moko na kati ya baokesi peut-être mpe adeseva makasi adeseva Fabregas makasi yango moto mosusu lelo mangini toza bato moto nyonso ametaka baerreur eteli moto nyonso aza na baerreur na asalaka toza baêtre ifo mpa tozoka re wana tokotisa yango na mitema ntina liwa moto eza mpe mpena propre te mposi biso nyonso tokolika toza baêtre me tokolika moto na moto aza na ngonga so bolamu mabe ku tosalaka nzambe alingisa biso pourquoi pas biso bato ya mokili na likambo ya mokili na bino makambo bawelela te nayuka abwaka bambozo centrafille tout ça abwaka mpe po abandi oservir araison ata bolamu moko ke mozolo aza teli mpe na mokili biso toyoka bango mpe toyoka bango akanisa ata na ntango wana alobwakili wana alongola so mamozo asali alongola wana mokanisi ayembela ye oyebi ke album wana bayembela ye Fabrice Zumbi esala te bien te peut-être bakanda wana osati elo mo mpe ezali na kati po bamo bayebi jusque là ata koposta mpa baposte te wana ngala artiste naza proche ya artiste en tout cas na badeta mosusu nakokota te mais namoni ndeko na biso iba aloba na ye no ayembela Fabrice Nzombi meme ata na baconcert bomonu na Fabrice Nzombi azomataka kolisa biso waalisa artiste la comprendre nga mpe na parti ndenge bokuta kuna ndenge nini non tofiki ye te tozoyembela ne Fabrice atuka nga naza limite naza limite naza artiste naza proche ya artiste nakokota te senakati. Voilà, merci beaucoup. Mais par rapport à une famille, organisation, oui, malgré famille, Bazali, peut-être, réagir, mais une famille, vous s'organiser. Famille, des familles, la famille, la policier. Jour et jour, ça, vendredi ou la semaine prochaine, vendredi, samedi. Et vous allez, quand on va tout checker, on a fait un livre, tout ça, on a manqué à ce que ok, donc, pour nous signaler ou pour insister, mon Dieu, à moi, la Nigeria. Donc, pendant que nous sommes en Nigeria, avant la Syrie. yango okoni batonere kotia na morgue ya site bato tu bayebi morgue ya site place batiaka Marie Musamwa esika batiaki Marie Musamwa bonzo aza mwana
quartier 6, avenue L'Infidé, numéro 20. Palais, quoi, non, le banni. Palais, résidence familiale, et puis, oui, ça l'a passé. Comme les artistes en bois, puis ça, vous appelez moi, passé. Jusqu'à là, nous avons à part artistes tout le monde, laboratoire, il y a l'aide. Jusqu'à là, bateau nous avons servi à l'île d'amour. On a évité ceux qui battent bien, mais pour ça, c'est comme ça. Ok, mon doigt, tu vas, t'as un ami, tu mets un artiste. Mais tout le monde a une famille, mais c'est un mot na yaki, na ou insistant une émission, un mot na yaki, mais famille, bah n'ébija kinga, bah bingana kingai. Donc ça là qui fait bien, est-ce que bah nous sommes là, bah on a été que tant surtout na bateau, bah na baranki, bah ya boy, bah ça va peu menacer, ça va se passer, bah ça t'attend. Famille va bien ma famille a bouffé là qui n'a pas beaucoup d'artistes. Avant de payer ça pouvoir, il faut battre tout le monde. Artiste, pour faire la côté. Il faut battre tout le monde. Tu peux recevoir les journalistes. Pour tu veux dire qu'il y a un monde dans la bino, il y a comme un tout ça, on a une image, à va donner la monde. Il y a des gens ceux qui déjà ont profité pour ça tout à Yébani, attendre les États-Unis, attendre à Bokanini, ça se passe comme ça. Donc, si on a Yébani, les journalistes, il y a une place qui peut être il faut avoir une image, pas panza, pour économiser la base. Pour ceux qui sont journalistes, il y a combien de donc tu peux avoir parce que tous les artistes, quand ceux qui sont aye kutute bango baluka mbongo na bango oya kutukia ya ye kutute ngane vrai artiste onga boina boy yango moto zaki pe moi limité pour tout panza te permettre ba sala ba interview. Mais aujourd'hui na liwa ya mbozo le lobby que c'est Ibrator qui est mtasuma bango na maboko. Mais ce qui sali Fabregas à ses côtés je crois. Est-ce que ya maye to na éviter qu'on s'est passé des Ibrator na Ibrator na Fabregas et puis tout le monde va bien filer va passer ça et tout le monde est derrière qui bien filer déjà pas pour ça na pas on a Ibrator mais est-ce que Fabregas ça vous a bien venu maintenant maintenant va plus ça invitation maintenant ils ont ici ce que Korea on y na mukili to zona ga mutu na bien faire mutu pour vous aller na mutu na mutu pesa mutu na matin va plus ça invitation envoyer la petite Ibrator Ibrator ça na ba mamu na ina okesa na Fabrice azana ba mamu na okesa na ndenge azokanisela mbozo façon asalelaki na kati ya orchestre na ye bakobenga na mutu te biso famille toza tokoyeba ndenge tokoyambela mutu na lolenge na ye. Problème est que question nango na bandi lisusu est-ce que vous contactez to bobengi peut-être pe artiste wana bayebi te ou est-ce que ba ko contacter famille to ba contacter famille ya dans la proche ya bonzo au balila e ba sa ba seki le gars est-ce que ba artiste wana contacta ki bango tel que Fabregas j'insiste en tout cas on a eu le bio yaki a oya o lukanga to dinga ki wasati to pe afutali au transport izana poko na mbongo na yo moko yango futali ka transport tango ebisa poche azala kuya yango yo amba bonzo aza tukete na kati ya mbuka oyo bonzo même le téléphone yango tozo partager tout na ba page na yo tout pourtant ma bonzo ya kufa hivi kufa tango bien na biso wakambo mais est-ce qu'il y a est-ce que ça dit moi quelque chose oh déjà c'est maintenant déjà matin est-ce que pour faire l'omidé après c'est bon non pour plus ça bon c'est trop à cause de la volonté à pouvoir mais quand ils se permettent ils l'accepter qui aïna qui mutuwa te continue ata moi eloko moko bonde ezala kaka ata na musika jusqu'alors tu recevras eloko ya part ya lei toyaka wana chaque temps ayaka etikaka mbongo ekosunga bacarburant bakiti batante en tout cas kote wana mwana bato jusque là Ibrator Kande azosala baorganisation nyonso bambongo kosokipe na bato boya olala si bato nini basala
mais l'artiste net nini oyo baye déjà na baartiste oyo bazalazala na ye donc artiste net nini oyo asekwani déjà na makambo jusqu'alors na motika omona artiste moko tapaka ya ndeko na biso ya lin bayaka wana nani bataboche le père non taboche ayaka bayaka mpe na mobimba okeske bayaka donc yango mobimba bamiseni na bayaka. Merci beaucoup. Donc, on peut ce numéro. Donc, on a bateau, on va contacter. En tout cas, vraiment, naza na numéro ya ndimbo na bango. Naza plus. Numéro, non, biso osengi numéro na yo, on peut ce numéro. Oyo yanga na opesa plus 243 85 469 03 243 85 469 voilà. Merci Togo Nabiso Nasuka. Mais Tolingaki quand même, oui, quand même, témoignage est-ce que tu es est-ce que tozala bamabe na biso yape na babrema antuka mpo na nga moto aza meilleur na bavi asunganga tro apesanga baepe ntonga naza lingi eza grâce a moto ata na financement te na moalma moto asunganga tro na bavi moto aza na mwana aza na mwasili aza na poto mwana ye aza donc onga nayebi ki mwana nayebi aza ki onga nayebi aza motu nayebi ti bazinga mpe na kati onga na bana biso toyeki atiki bana ebele bokomowanga na bana bamama so baza esa bien te ere yango oyo fo koloba lela moto akufi toyeba nombre ya bana exact ata oyo bino boyebi mais oyebaki te oyo biso tomona to toyoka ya teke bino bokoprojeka mwana moko famille baza atina komona na bana te famille eza monene me toza na posa bana towangani bana to ayebiki abutaki na mbonzo famille eza motu famille moko do biso totika koboya mwana ya mbonzo parceke eseni mwana moza te biso yebiki bino baartiste yango nanga na kwe moko oza na mwana famille aboyi mwana te famille eza monene soki ti mwana mbonzo akoba koyamba ye yamba ye toboyi mwana te na famille tonéglige mwana moko te mais réellement tout sincèrement combien de bana oyo baza officialisé na famille o mpena bayebani bisma mpona nga na mpe na keni oreconnaître kaka keni mosi po avi alakisanga même si ata na bareseau sociaux batusa tatiaka le reste wana komona bango te tomona bango te eza vi oyo nakotambola toyebi nakoti na kati ifo nazala limite vi ya moto bakotango te na kati ifo oloba vérité bato bauta image etikala bato bando talatala mpo bana na mpe bakola bamonaki a te bapapa leki bawanganaka biso non tokotika bawanga na bana naza kuna posa bana wana baya po famille otopesa aza moto monene to tozonaka ta ye na bana wana soki bana baza bakoya kozala bango kitoko bana mpe bakoyala bao balela papa na bango baza na droit mpo eza papa soki bazali baza na droit balela papa na voilà liloba suka un message fort donc napesika famille medina mbozo nzambe moto apesa ye moto azwaka lisusu ese eleki eza mpasi po kobungisa baoba na kati ya famille donc recondoléance kaka na kete mbozo esi mbozo masana nga molonge mafringi manzaka mango fama na bibi nanga bibisi diana courage papa butaki mais nzambe akomoto. Voilà, merci beaucoup. Donc là, c'était Seda, un proche, hein, vraiment un proche
de Mbonzo Centre-Ville. Pour lui, c'était une famille. Hein, donc, il y a Mbonzo Centre-Ville, vraiment, paix à son âme. Et puis, mes condoléances, la famille biologique, Naye Mobimba. Et puis, mes condoléances, la moi, Sinaye, na Bana Naye, vraiment. Donc, vraiment, na compte, il y en a part, il y a MJ Télévision, tout présenté, puis mes condoléances, donc, vraiment, la famille Mbonzo, et puis, l'artiste, vraiment. La porte est ouverte pour tout le monde, tous les artistes venez pour les Landeboladino, OP Ayoki, Mela Oyoyaka pour les Lambonzo, Kanisata Loko Moko, Yabula Mbonzo, même biso bato misika déjà bato surtout pour baïba qui na musika ba mona na ba TV bazolele pourquoi pas bino artiste ba ndekona ba frère na bo jouer ensemble ou ya bolele bo mona ta jouer à souka vraiment et ça la vraiment bien. Merci. Quant à moi on se quitte déjà, retrouvez-nous toujours sur votre chaîne MJ Télévision Malobi 24 sur 24. Nous avons pour l'actualité, pour s'abonner, pour partager vraiment et tout ça la vraiment bien. Yo mtota la biso nanda pour s'abonner, partager, commentaire na yopé au ça la biso bien pour dans la feedback hein na bino vraiment ça la bien. Donc on se dit au revoir, retrouvez-nous très prochainement. Ciao 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 ciao.